Tozo continuer troisième vidéo. Bande ko nangai. Elo mona bana oloba mena sise oloba ngote tala. Bomoni généralement mibalo bakumisa basi na bango généralement sur 100%. 90% ba fa quoi. Mo mibalo ba vanta basi. Moi c'est kitoko. Moi c'est ngatai. Moi c'est ngaza kano. Moi c'est ngaza boy. Bandumba botu na mibala bandumba ba website no moi sona le baiser solo. Et ça la pasteur, au pasteur on a comme ça généralement baza batalo kuta isa mascarade moro une façon ya ko moni mwasi wana amela mingi doti awa tala mobala olo babilobela liboso bato wana shwata vani ka ameli shwata olo bati izo kufela na motema Obako baby mabodile mutima ami kadibutu bilabao mika mabela bobo pasi na motema me akolobate mamona mbwa mafuila kumbundu yesu bande kona ngai tozo continuer ba voici. Marcelo c'est un manipulateur. Marcelo c'est un rusé. Marcelo il n'est pas vraiment intelligent, mais c'est un malin. Marcelo peut opposer deux personnes à la fois. Marcelo a tout fait pour opposer Blanche même à Ndogonaya Bassi. Parce que Marcelo savait bien qu'il avait un agenda naïe. Marcelo avait un agenda. Mamba lobi wana yeka te mutali bosaro loba ngosko bo loba ni bo luka ba preuve pour mona dans commentaire ouais ba preuve o azolo besoin de quoi Blanche ouais ba preuve likama lobi par rapport à manipulation likama lobi par rapport à la barise likama lobi pasteur Marcelo un homme très conflictuel nana wa ebité na liwa Blanche awa ne bato ba ko ba misusu ba ya wana ba ya ka po moto akufi ba réconciliation salema na Joel ba ndo yokana kate na bato bele ba passer bela Kongo ba yokana te na Moïse mbia ba ndako yokana kate ba no benga ye passer a songi mamonde ko alobi ezaka yete moto alobi yango Lise Manzamba salaka boki na koluka video ya Lise Manzamba na YouTube aloba biloko makasi na kotutisa bato mitu na koluka ba problème place bato bazali pasteur Marcelo Lise Manzamba aloba makambo 2 ans passé boki luka video na YouTube video na bato ba ko kundola ngona liwa ya Blanche que non c'était un homme problématique soit rechanger za malam parce que na liwa Blanche a se réconcilier na bato belé et na mariage na moni ba manzambi ba kendaki malgré bato bazanga na ba mabete mais quand même ba manzambi et papa Blaise na mwasi na ye nzamba pambola bino donc ba même ba tu baska ba même na bon moto réconciliation seulement qui bayokana qui malgré ba mamba meneno passer ba acte des apôtres sataniques passer Marcelo posa et les kanango donc on a bateau tam so ba contredire mamba lobi wana y a pas que lui et l'Obama déjà tongo na baninga mususu ya ba pasteur à jamais Marcelo il devait en finir avec Blanche. Vrai. Il devait en finir avec Blanche un jour. Vrai. Et il nous prend pour des enfants, te bercer, te décrire beaucoup, Blanche il est parti, c'est fini, moi la fleur d'âge comme ça, moins de 40 ans, Marcelo te voit me faire beaucoup, tout ça. Marcelo est libre, n'a pas pu ça en Nagonayo. Tu sais, là, un téléphone à Blanche, tu sais, là, un passeport à Blanche, tu peux s'arrêter. Tu sais la raison. La raison est bien beau. Et la raison est là. Au téléphone à Blanche, au formaté, tu as regardé les messages, mais c'est trop tard parce qu'il y a des messages, la voice ou les voices. Et Blanche a fini avant sa mort. Blanche a été seulement envoûtée. Blanche a été totalement opposée de la famille de Marie Béné. Paris. Yango na koloba na bato parce que Bible le montre que la caché ça qu'elle a révélé. Ba mambo za kobima bato musu balobi ki alinga ko simba nzungu te passer Marcelo ba ke kopo na eumela te na Blanche fo le kambeka po ay ba déjà ba secret nayi net alinga ko simba nzungu te fale mutu akondima ko simba nzungu na loba bandeko basi bolanda ngai
et surtout na basa ba pasteur ba simbi ba kisi parce que ba pasteur bele ba simbi ba kisi o mo soupçonner mobile na yo ou encore oyebi ke ana mo ba tala kovana libala wana te okokufa peut-être yo sambela ono na ndinga solo peut-être yo omilobela kaka no wana ya mamu na etalie ngana na nzambe okokufa bible lobi accord ezate na lumière na ténèbres place misala mabeza envoûtement ezalaka et na envoûtement et travailler ti kuita masanga au saba mambo réaliser to ya ko sutuka l'objectif déjà atteint nzambe I'm recording, please close the door. Oya ko sutuka l'objectif atteint au simbi mutu tout let bon ce que so ezaki liwa mama na tombe repentance ezate na tombe osuka wapi molimo blanche na ebite lelo eza wapi la pauvre ndeko na ebisa ebino bato balanda nga na YouTube baebi nga na profitaka na ba événement nakoyeba likambo nakoyoka nakomona nakozwa révélation mais nakobeta lisota mso après 10 ans après 5 ans après 6 ans fona zela eloko moko e coïncider nde na ya confirmer bino boy mam na lobara na bino période moko bon moi eloko eleke voilà c'est ça parmi ba révélation bato bazui na liwa Blanchard je crois bato bona réseaux sociaux boyebi soto lobi to comparer ba message na bandoto ba révélation ba vision il y a négatif na positif il y a négatif aux atteint 90%. Il y a 10% na ezara ba fana kwiti que liwa Blanche ezala mbeka parmi ba message ou epesama et un message moko ya mukuse mais ya motuya ndeko mo ayebisanga na ba commentaire kaka lobi mama nga mukolo mama Blanche akufa na lala na lota akoyaka na chantier ya compassion bon mon église passé Marcelo tongi bijou biloko bango ba luka yango wana akoya na chantier ya compassion auta likolo bi na mabele muto akufi sur place sikoyo ndotologue si tu es là o discerner ni na ndoto wana bandoto mususu kuto wa una besoin molimo mosanto te so ozaka na grâce to sagesse nzamba pesa tu peux tout comprendre Blanche akoya na chantier ya église wana bazotonga ye likolo so pas aki charpentier kuna na yebite soki maçon na yebite mbeka bi na mabele ndeko na lobi yango awa l'air sert azaki juste à envoûter mobala yebaki ke ba osilana effectivement elle était envoûtée mambango ezala bongo boye bate fula ba fuli o mupepe piu nzambe nkoloka mawa triste Marcelo, c'est un manipulateur. Otoyoki yango. C'est Marcelo. Ma coutume de valise, la blanche. Cette femme qui est restée avec toi, Marcelo, pendant 18 ans. Cette femme qui t'a accepté avec 2 pantalons, 2 paires de chaussures, Marcelo. Il se permet de prendre toutes ses valises à tienne la palotte. Manque de respect. Manque de respect. À cette femme, elle a commissionné le gars, elle a commissionné le tout. Et si aujourd'hui, t'appelles papa, c'est parce que cette femme t'a accepté. Tu ma valise, banda, avec des sacs. Donc, ndenge maman li a tchaki biloko a vient au Sofia. Je vais dans mal bouche sur les réseaux sociaux pour dire que non, la famille de Blanche réclame des histoires. Mais écoutez, Marcelo peut être Blanche dans ma valise. Marcelo a une place à ta Blanche. Yemo alobango yemo alobango famille ya Blanche bandima ye azara na eloko te mais Blanche azanki na famille mbongo devant l'église c'est là où ça lui a fait tout le monde. C'est ça mes frères et sœurs kiadi kibeni kiadi kibeni tikali voice moko je crois to mibale dommage 10 minutes ngeze épuisé je crois na conclure na vidéo ezolanda qu'est-ce que dit la Bible et puis na royer la bino eloko moko
toka voice à suka émission za molai mais tout ça essentiel hein voilà mambo ça les ebele to revendre la tona si awate et mais l'essentiel to passer message. Si tu étais arrivé dans la blanche, qu'est-ce qu'il aurait dit? D'abord, il m'a répondu que non, ils ont eu opération chirurgicale, et après, bon, il y a eu réunion des familles, par exemple, on a eu, pour ma parent, ma seule chance de langage, comme ma ligature, il y avait deux langages en même temps. Vous savez, il y a eu opération chirurgicale, après, il y a eu comme ligature. Car on a mon mutu moko. Eh, Blanche Nzambe, Mwana Bato. Eh, Seigneur, quelle perte. Oh, Lord, oh, have mercy, oh. Oh. Effectivement, passer à Marcelo Lobara, c'était une simple opération de quelques minutes. Pour eux, il va le la chair, non? Voilà. De l'eau et puis ça public. Bon, bien que l'opération à Lobara, t'es rien. Quelques temps après, il y a une belle famille au ligature. Chirurgie, opération, après ligature. C'est comme une incohérence à boyer. Ben incohérence à boyer, tout l'obate. Ne touchez pas mes oins. C'est un homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu n'a pas acte des apôtres diaboliques. Satanico. L'avancement de maniable. Marcelo a refusé. L'année passée, il nous appelait dans une famille. Il a demandé à ma mère et à tous mes soeurs et frères qui étaient présents à la réunion. Papa n'a eu, Marcelo était là aussi. Ok. Son père, moi j'aimerais que son père soit honnête. Alors vraiment honnête, parce que s'ils se disent qu'ils sont des chrétiens, moi je pense que le moindre des choses, c'est d'être aussi honnête. Assez la bouche avec lui, tout qui me n'a pas été dans les réseaux sociaux. Et puis c'est cet après-midi. On n'a pas qu'on se plaindre, ni qu'on permission. Mais je veux seulement rappeler à Marcelo d'être honnête et gentil. C'est tout. Et surtout, la conscience n'a eu. Il peut mentir tout le monde. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais, aïe, paquet, quand sa conscience n'a été. Bavandaka en famille, kapona ba marambo moto akufi boluka solution aza na famille nanana papa na ba passer à Marcelo ayebisa bango baki na mam na réseaux sociaux te le tibo mona ba ndeko Blanche ba ki réseaux sociaux c'est vrai personnellement na sepela ine loko ngote boyebi to yaki ako défendre passer à Marcelo yango ba mundi bato bazolo babi lor biche nzamba limbisa bino. Moi, je crois que balanda ngai boyebi ya comment na zora toujours pas passer à Marcelo na mambo belé. Sauf que nga mabe na ngeza la kaka. Ata na lingara moto. Soki osali mabe na oloba. Ke kote wana osali mabe faut bongisa. Siko ba congolais bazara bongo te. Congolais so aza fan. To so alingara moto ato sali mabe a couvrir mabe wana. Et pourtant je bate ke aobo mayo. Pour couvrir mabe na balolenge moko boy tout en aidant la personne ezalaka mais congolais à congolais ezalaka ke carrément koloba te muto sali mabe mais ono ba toucher na ba ONT o na moni moko muso akomi na commentaire na réseaux sociaux mosala nzambe so sali mabe il faut kotika nzambe moko juger wali boma mosala nzambe so abomi mutu ba kotifu batika nzambe juger l'état ba yebiso l'état nzambe yebi l'état mosala nzambe so yibi batika nzambe moko juger Dieu esprit nzamba jijara ma mususu ya mokili awa pe l'état moto esambisaka. Mes frères et sœurs, do bande commencer ya Blanche ti ba ki réseaux sociaux parce que ba yokana kité compromis eza kité Marcelo andoki na bonka na bandenge moko boye nde ba omba mona ke no nde ma mozo kende boye madame to bimisa ngala poisa peut-être tant ko yinda azongela biso ou encore solution aux hommes bandenge moko boye nani Marcelo ba Congo ekoma ya bango normal droit président ndoma proche ya mama Denise tribunal libre memo ba okangai to ba rotuna Congo ekoma ya bango lolendo orgueil nde orgueil atikala ko considérer famille te atikala ko associer famille na l'autre côté atikala ko donc
yende moto azwa ba sisio lo ba papa bidi bidi ba décision. OK. Lelo boyar boleka boso biloko blanche. OK. Lelo bozongisa boto sala boyelo. Eh papa bongo pété, bongo pété. Bongo pété. La famille na loba na conclure. On a na na suki eza boy. Tozomona ba réaction ya bato. Tozomona ba réaction ya ba pagano surtout. Parce que là il s'agit d'un homme de Dieu, hein? Quand de bozo benga et binomoko. Là il s'agit il y a réputation il y a église, il y a combo Yesu. Donc nzambe na trône azo sepela, hein? C'est ça. Na mambo nyoso zo leka nzambe zo beta maboko. Ba ange bazo sepela, c'est ça. Ba pagano ba osa ba analyse. Ba mambo zo lo ba ma dites-moi, croyez-vous qu'avec tout ça bat boyo luka nzambe? Bat boyo osambela, bat boyo ndimela Yesu? Pas du tout. Au contraire, elembi sabato. Bible ezoloba na tango suka. Masumu ekomata tellement, l'iniquité ekomata tellement que l'amour de plusieurs se refroidira. Bolingo bato belé pona nzambe, pona église, pona mahambo nzambe ekomi pio. Bat ba préférer bava na bandako. Ba yesambela te. Parce que makambo bato ba soi-disant serviteur de Dieu bazo poser. Et si c'est bango pour ça, yekutu mutu aza mosala nzambe te. Mais aobanga même mobeko l'état. Azoye ba même que mosa mutu basimba te. Azoye ba même que no Bible pekisi koyiba aosala te. Mais mutu omi benga mosala nzambe ana ba limite te. Dites-moi, non que sambela. Ba ovana ndako. La Bible dit que la voix de la vérité sera calomniée à cause de ces hommes. Nde ba mambo to mona. Bande kona ngai. Na habité hein. Muto ko défendre bato lolinga boye. Pe ba maamba boye. Ezaka muto aza na kati ya makambongo ou soit aza envoûté. Parce que muto ba sens ezo sala. Muto yo ana molimo nzambe, muto ana discernement, ma muto ko comprendre makambo. Ata soko cha commentaire te. O défendre bato lolinga boye te. La Bible déclare que la réputation vaut mieux que les bons parfums. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Réputation ya mosala ya nzambe to pe ya mwana na nzambe ezalaka témoignage. Oyo ekokangela batu porte à lola to pe kofungolela batu porte à lola. Ba maamba boye ezosala ke batu bafana na bandako. Et pourtant Bible ezosenga na biso to lega na kobenga batu to pe to yana batu epa na Yesu. Siko tango yo mosala na nzambe ozo se comporter na balolenge moko o ezosala ke batu na place basambela batu ba opengwa batu ba otika nzambe boye bisangai molimo nini oza animé na yango. Réputation ezala rola solo. Muto asambola na solo niei. Avant même ko ma place batu azana musika batu ba okima. Po mu pepeta ngo zo yakezo mema solo wana. Mais muto azana solo parfum, aocha batu à l'aise, c'est ça. Chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, toza batu tona ba faiblesse. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, toza na capacité de se contrôler, de se maîtriser. Ya reposer ba acte ko honorer nzambe. Père osala maambo oyo ekosala ke bato misusu babetisa mama bakute. C'est vrai. Et arriva ke bakosela mutu makambo. Po amosela nzambe, mais nzamba justifiera toujours ba oyaye. O abino basela nzambe na bino ya bapedula, ya bandumba, ya ba mambo lolenge na lolenge ya bakisi et autres banda babanda ko akize bango ko pointer bango du doigt na mamna bango mabe. Ti lelo ya bino nzamba justifiera bino karate. En même temps, ba ama bato so kufa kasi ko kufa. O musuba bimisela ba voice 3 ans passé ya ki pedula. Pour prouver bato kaza pedula teke ko bala. 3 ans yango. Chazemi batala o papa. Misale zo funda. Mukizenga roya loba ke no mutapesa ka bana nzambe. Donc c'est clair qu'on comprendre le côté. Nzamba fungola bino miso na matoyi bo sosola. Bandeko e ama weza pasi. Mamba olobeze belé maintenant olobana mutu moko zo landanga boy. Ba pekisi yo to ke l'église to ressemble et d'ailleurs moi j'encourage les gens qu'on va nanda côté. Mais avant d'aller dans une église, demande à Dieu parce que église eko bomisa yo, église eko pambola yo, église eko kangelo porta lola, église eko kotsolola. Pona nini? Parce que mingi bozo mona ba église za ba église za ba synagogue à Satana. Avant on dit ma mosala nzambe kolanda message était à sanctification alors ba français bien azan apparence bien ils auront l'apparence de la piété mais rien c'est qu'elle en fait la force bonde la tunana nzambe soka yebie.
na mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba peut-être osé pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui, akokalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekulusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lisekwa na yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son se métamorphosé, osimbi mosambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxike grâce à lui.
moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko